Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo ya lelo, ngai pe nazali na plaisir makasi ya ko présenter bino yango na mukolo na lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Société iFresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit iFresh awana Kinshasa ke ba to amité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba ebisi ba to amité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifier a kozala bongo traduit en justice pambate iFresh bango bazali kosala musala na bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que iFresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango iFresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a komaki na Botswana pour na visite ya travail. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombe. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki bongo mokolo ya mardi 9 mai 2023 kuna na Botswana na sima kozala na réunion oyo ya SADC et salemaki kuna na Namibie. Kasi 24 heures après annonce oyo ezali ya déploiement ya ba militaire ya SADC kuna na est ya République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimaki pona mbala liboso motivation oyo ezali décision oyo pona communauté de développement ya Afrique australe mingi ezali sort oyo ezali réservé na ba force régionale oyo bayaki awa na République démocratique du Congo pona koluka kimia ekota na este na tina ya bitumba oyo ezalaka awa na este ya République démocratique du Congo na ba rebelle. Kasi liboso ya presse oyo ezalaki conjointe na homologue na ye ya Botswana. Le chef de l'État a éclaircir pe a démontré ba force régionale oyo bazali ko passer batana bango ya suka awa na est ya République démocratique du Congo po selon ye bazali ko collaborer na ba rebelle ya M23 esika nini bazali ko futisa population ba impôt ba taxe moko inutile oyo l'État congolais ayebeli yango te. Kasi esengeli toyeba ba force régionale oyo gouvernement ya République démocratique du Congo a renouvelé ki naye mandaté oyo secrétaire azalaki kosenga pona 6 mois. Kasi gouvernement ya République démocratique du Congo a renouvelé ki yango te kasi ba pesi bango mois 3 mois pona kotala ndenge nini to pe kosala évaluation ya misala na bango oyo basali awa na République démocratique du Congo. Kasi chef de l'État a révélé que problème moko ezali ya fonctionnement oyo ezali epai ya ba force régionale ya motuya oyo esengeli toyeba ezali te mikolo oyo ezali koya ezali na ba force ya SADC nde bango ba korenye kuna na est ya République démocratique du Congo po kimia esengeli ekota na lombango po population ya kote kuna bazala na kimia na kati ya mabota na bango pe ba continuer kosala ba activité na bango lolenge oyo esengelami.
Proposition ya loi oyo honorable Daniel Mbau asalaki endimami epa ya ba député pona ba farti ya libala ezala na $500. Bolanda ba détail na reportage oyo. Ces $500 ne sont pas fixes. Ces $500 sont discutables. Proposition ya loi oyo honorable Daniel Mbau a proposaka na Assemblée nationale et sali bamvula ebele kino lelo oyo kasi na plénière ya mokolo ya lundi 8 mai 2023 Assemblée nationale bayaki kondima yango après ba débat ebele oyo esalemaki tour à tour kuna na tribune epai ya ba honorable député ba collègue na ye na simana yango honorable Daniel Mbau ye moko ayaki pe apesaki explication oyo ezali bongo loi oyo ezali pona ko modifier code de la famille oyo ezali na loi numéro 87/010 ya le 1er août. Nango honorable Daniel Mbau ye azali kosenga pe eloko ye azali kozela pona loi oyo ezali pona ko régler ba situation tope ba problème ebele erenyaka na kati ya bamabala na République démocratique du Congo kasi mingi na Kinshasa. Kasi lisusu azali kosenga makambu oyo etali dire ya fiançailles awa ekoma nango na Kinshasa mobali ya ye asombi na ye laisser passer na mwa quelques casiers après lobby akomi kolalisa mwana libanda akomi kobimisa ye nyonso tu alingi po famille bazala lisusu na maloba ya koloba te okomona babeti 3 ans babeti 4 ans babeti 5 ans suite ezalaka te soki batuni bango tozali ko préparer yango honorable Daniel Mbau asengaki ba déterminer dire oyo e kosalema pona ba fiançailles soki borumeli a famille sengeli zwa décision tope boka bwana na bino na lombangwe po buzoba e koma trop kosomba laisser passer ya moi quelques casiers et koma facile et pas ya ba jeune awa na République démocratique du Congo kasi mingi pe azali kosenga makambu oyo etali loi ya polygamie eske moto nyonso tu asengeli ya bala basi mibale tope mibali tope mibali ebele selon nombre na ye moko alingi. Na sima ya explication ebele nde ba honorable député bayaki kondima loi oyo ya kobala mwasi surtout mingi farcir esengeli ezala na $500 oyo ndeko mobali soki obalite mama soki bomuni morumeli yebela po $500 eza nango kaka 1 million de francs congolais. Population ya Kinshasa ba réagir pour na projet ya loi oyo honorable Daniel Mbau alobaki ba farti ya libala ezala na $500 bolanda réaction ya population ndenge ba réagir na micro ya KNB. Ces $500 ne sont pas fixes. Ces $500 sont discutables. Likambu oyo etali proposition ya loi oyo député national Daniel Mbau alobaki pona ba farti ya dot ya libala ezala kaka na $500 kasi pona biloko oyo ya dot oyo basengaka wana nde etikala kaka bongo yango totambolaki pona kotuna population soki bazali d'accord pona loi oyo ya farti ya dot ya libala ezala kaka na $500 boyoka population ndenge ba réagir na micro ya KNB. On ezaki kala lelo sko ezaki lelo donc ba mwana ngana misoso ana $3500 $3500 to suka kana $3000 wana ça va na CP na monte $500 za muke makasi na ko ba sa mwana ngana $500 ete en plus mwana ngana abotite na jamais kuna ba $500 esimba te ko ba sa mwana nga no bana na $3500 to suka na $3000. Ces $500 sont discutables. Ata uta mwana ta boti bongo $500 muke esimba te to liani na kati wana eze loko te $500 ata uta mwana a boti $500 za muke taka vinde komi eza yete eza leta mutaboti te siko ngana kolisi mwana ngana tangisi ye tiwa kopesa nga 500 mbongo na nga natangisa ki mwana wana na kozwa ndenge ni ata $1000 te mais faut ezala ndenge moko ya sengeli me $500 te eza muke mingi na mimbali pe bazotula bazana sika ukomona mutu azotambula kachaka eloko te fiere na balabala
yango nde bazokitisa boye mpona bazokoka kobala te yango ngana batula kaka batikala kaka bongo tozoboya vraiment makambo wana tozoboya ya 500 wana tozoboya ezalaka mwanga libala esilaka te me mabala ya Kinshasa eza yaka boye 2 jours 3 jours epanjani sikoyo na ngai nazwi 500 nakosala nango nini ozomona azwa bana na ye abalisa bango ba 500 bana bandeko mosusu atika et puis eza pena important sikoyo te problème ezali babimisela biso nanu loi oyo esenga tolongola barwande nyonso na mboka na biso oyo important nanu yango wana le pays menacé yelo tsaka baloi ya pambala to banda na songi ya mutu bakata na nzete na sete banda longa liboso betape mboka eza na pan to kanga nanu bato batungisa biso nyonso to tala ngo sima bakitisa pe te de vie na bango bazili kolo makasi biso na se ye ayebisa bandeko na parlement bakitisa très de vie na bango bakitisa ba salaire na bango eko sunga mbongo etika na trésor public po bato basala ngo misala basala ngo misala sadi ba créer ba misala ba jeune ba kosala c'est pas à lui il y a kamata ba salaire belé bali ya bango moko to za na vie moko déséquilibré par rapport na bango là je suis pas d'accord avec lui son atali manal bala ya ngana mongo chez nous eza makambu ya symbole Mobutu alobaki soko lingi coutume que n'est pas ba mongo ayebaki tina Mobutu c'était président personnalité ya katamboka wa ayebaki coutume ndenge zali soki makamane ko sa malobe za passe kozanga bato ko profiter na makama mike à l'époque ezanga na ngote za passe na ko nyoko manzala kozanga mto isinga pasa makambo wana soki pona ngana ko sala ngote ko besa mo ya na $500 te Minerval kuto futeleki $500 siko na besa mo na $500 po ani ba tia montamo ya bien $500 eleki mukie ndako kuto to futela na $500 te garantie leki na ba $500 siko yo besa mo na $500 o sala raté eloko te hein $500 la ko bala mwana ngo bali mwasi na $500 siko ko zo msusu wapo ke futela ndako musale zate ozwika $500 no yo bali mwasi ngo chaye wa ko bala mwasi eza possibilité mobile msa ko na honorer mwasi na $1000 na honorer mwasi na $1500 na honorer mwasi na $800 ça n'est pas besoin ya mobile bana biso batangi ba classe isala ezate bavandi na bandako mais tozo bazotamsa be banzela batangi classe basala nde ba compagnie bana basala ko tanga ko sala za bien akomala mwasi na façon so ya lingeli soki na combien soki na $500 soki na $1000 ko bala mais tant misala ezate moyen ezate akobala mwasi ngo musane akobunda pisi 500 après akomo je ne sais pas para moi ka sala le côté eloko moto osala eza te bana baza aposta bafunga bakompani basala bandako mpe nde balakaka biso ke ba 3 mois tozosala te est ce que bango moko nano bakondima na bana na bango bongo moto asufri na mwana na ye te banda za mwana moke donc abalisaka kaka bongo ka lokwa eloko moko boye eza na valeur te atangisi ye asufrir ti akomisi soki licencié soki nani donc akobalisaka kaka bongo kaka donc na mbongo moko ezangi te soki lwa wana ekozala die tondima yango bango moko nano babanda nano po tomona bamabala na bango kenda na poto me ya oyo ya bapetit peuple yango nde sikoyo ekolinga donc batia mibeko na bango ya ba $500 ya banini wana aza nango d'accord te naza nango d'accord te kobala na ezaka nde boyokani ya bandako mibale boyokani na nini okopesa eza mwasi aza eloko te nazorepete yango aza eloko te oyo kozala donc oyebi ke kuna baoteka biere na 500 francs kuna pe 2500 kuna pe 2600 la nini prix moko oyo nini ezalaka te soki mobali wana abali mwasi me aza na ndako te garantie locative yango oyo balobaki baokitisa ekiti te siko baza na musala te ata bali omonaki ya kokoma ne kaka bakobota bana koma bafazere banini bakree nde basociété bato bazwa façon ya kobala yango bahonore basi na bango wana eza balwa moko ya malamu te tokoloba boye na gouvernement esengeli kolandela loi oyo ya $500 ya farti ya dot ya libala pour la population bandimi yango te Kinshasa eleki partout oui Mesi ya munene esalamaki pona batu oyo bakufaki na mbula oyo ebetamaki na Kalaye na Sud Kivu. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Mesi ya requiem esalamaki kuna na cathédrale Notre-Dame ya Kinshasa. Et sikanini ezwaki participation ya Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, président ya Sénat Bahati Lukwebo, vice-premier ministre, ministre ya économie Vital Kamerhe pe ba autorité ya lolenge na lolenge bazalaki wana pona kokanisa ba Congolais oyo basili kobungisa bomoi na bango na catastrophe oyo ya mbula esalaki kuna
na Sud Kivu. Beltesco azo continuer ko servir population na ba produit na Ebolanda. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata dia ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo lata dia ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mozayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo wuti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Bajeni ya ville ya Kindu batumbi bureau ya IDPS pona insécurité. Bolanda ba détail na reportage oyo. IDPS chini deja IDPS na Longola. Bajeni ya Kindu kuna na Manyema basali des autres makasi likolo ya insécurité oyo ezali selon bango balobi ko banda IDPS koma na pouvoir awa na République démocratique du Congo bango kuna na Kindu bazali na kimiate po criminalité eleki banditisme pe basoda kobotela batu biloko insécurité viol pe koyiba biloko ya batu ata na moi makasi boye bazali kobotola batu biloko batalaka te na yango epeseki bango kanda mokolo ya dimanche babimi na balabala nde bakei kotumba biro ya IDPS oyo ezalaka kuna na Kindu na province ya Manyema. Kati ya vile ya Kindu hapa basuki wana te bakalenzela batu baleka lisusu te po bango bazali ko revendiquer kimia esengeli ekota na kati ya ville ya Kindu kasi ba force de l'ordre bayaki esali ete batu misusu bazoki kasi 3 personnes pe basili kokufa pe ba misusu bazali ya kokangama dossier oyo awa na République démocratique du Congo ndenge makambo ezali kokendele pardon badi esengeli l'État azwa solution ya population po boye ezali kitoko te ezali mabe makasi. Oui.
Concert ya Ferregola ezali confirmé na Stade des Martyrs. Na date ya le 24 juin. Bolanda ba détail na reportage oyo. Ba oyo bakanisaka ke concert ya Jésus de Niance Ferregola ekobeta makate le 24 juin. Boye ba ete ezali confirmé le 24 juin oyo. Stade de Martyrs ekoyinda mabe ongai ne na balolaki ongai nde na tambusaki kasi tour oyo okomona Jésus ya Stade de Martyrs ndenge nini akobeta mobange na concert kuna na kati ya Stade de Martyrs po ezali événement moko ya munene awa na République démocratique du Congo. Botala yemoko Jésus de Niance ndenge ayaki ko rendre visite na Stade de Martyrs esika nini azalaki accompagné na ba administrateur to ba gestionnaire ya Stade de Martyrs bango wana bazali kotala pe bazali ko ba disposition na bureau ya Jésus de Niance Ferregola po le 24 juin awa na République démocratique du Congo e kozala ya koyinda makasi ba golwa nyonso tu bozala deja ya kosepela po awa pesa mbwa pe ya boyi po likambo na kunga nde ekobima awa. Kinshasa eleki partout. Oui! Ekomi tango ngana bino tosekaka toseka mwa moke po nazalaka na kanda te kasi totuna nanu kotuna nini oyo bapopozele biso na mukolo ya lelo lokola TikTok ya mukolo ya lelo toseka mwa moke. Ouais, exaucé qui a la papa Munoko. Boni sangwa bato ba remplaçant Nzambe na ba via baninga. Bino bozala kaka. Bino motoye ba venir ba bozala ba calendrier ba lobi ba tutonde po boseka ba bosala ndenge ni. Décor ilonga l'élève du maître. Ah oui. Boni sangwa bato ba remplaçant Nzambe na via bato. Na benga bango ba arbitre na matcha bato Nzambe. Matcha bato Nzambe yo misali arbitre. Kandenge au footé. Nzambe a sifflé mutu a gagné yo kanza mi-temps. Olali. Boko kufa. Boni bino ne boko ntola ba bia ba bino suba miso ne tala kazuki ni ne kote ni ne maki e kufa bino. Eh netinga muto kota lisuli kamunanga ba ochanga na YouTube. Ba ko poster biso na ba page. Ba ko tia moti na radio. Tina studio maman ngebi ba tia biso. Tokomi na suka ya magazine ya KNB News na mukolo ya lelo nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter bino yango na mukolo ya lelo kasi na pesi bino ba merci mingi po bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mukolo ya lelo tomonani mikolo oyo ezali koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino